Ali Maimona, Mama, Ali Maimona, Ali Maimona, soyez le bienvenu. Nous sommes là toujours pour combattre contre la dégâts, contre la folie, contre n'importe quoi envers les jeunes. Donc, les jeunes, ils ont un village, ils ont une famille, ils ont quelque chose. Vous qui sont très fiers, il y a l'école en abino, il y a mboka en abino. Soutenez vos jeunes. Vraiment, kenge mingi mingi. En fait, ils sont nés à kenge. Donc, ils ont ressorti, ils sont à kenge. On peut sa fierté l'école en abino, on peut sa fierté la musique en abino. Donc, ils sont en abino, ils sont en abino. Président numéro de téléphone. Personne numéro de téléphone, on va y aller. 082 36 97 225. Donc, vous allez prendre plus 243 et compléter le numéro de son donc, par exemple, jeune besoin de donc, on peut être à la matanga. Non, ils ont groupe complet. Donc, à votre coup, tu vas complet, mais ils ont groupe complet. Donc, numéro de téléphone, il y a un président APC, qui va monter ma journée. Activité na bino osali ya bato abandi oyeba mpe na monoko mboka moi eloko moya monoko mboka kaya lingala te kana ndinga bwala monoko mpenza ya mboka bolanse mpena na bato abandi ndinga bwala bometaka na gita toko mpe na suka mboka ya ndinga bwala donc lancer appel na bato baolanda bakangi ya bano lancer bango appel ndinga bwala.
musicien au clip là, rythmique na bango donc passa wana numéro de téléphone président apesi vraiment que lingabino mingi président mot de la fin na baibala na comment la tiki déjà merci ba o ba la na biso ni so na pie ba mbote za la quartier no so ka ko to ebi ke na RDC na saluer ba mo so za na biso na biso na ba na apesi numéro bandela 082 36 97 225. Merci beaucoup. Chers internautes de Alma, comprenons qu'en RDC on avait tellement de talents au les autres continuer au Bima. Donc on doit commenter dans côté. Donc dans passage na biso na Kimbangu, na venir bosenge, to kuti ba jeune homme moko vraiment to éviter to lobande nini. Na oko lo bebelete boyo ka bango bo mona bango mais ah tozana président. Président to kuti awa, to kuti en plein public. On peta, on toki. Hein? On yebisa biso na les amis inspiration na yo les amis ndenge ça la comme ndenge nini là on beta on a public ba téléménio ndenge to abu to lo ka musu to na musu te yango to baluka ka ndenge na biso moko to ko sala ba beti na kati ya mboka to baluka biso so to moni producteur paranda ko soutenir biso donc on a besoin d'un producteur donc vous faites une chose bénévole donc on sala be ka linza ndaba bataka 10 francs ah bon excusez-moi vous libisanga on munda vous avez dans to yo kana ba internet so ba yo kana munda moyen ya recommander ça te yo kana artiste na biso ndenge bazota hein na biso ba yo on les passe à la kuluna comme vous avez dit toujours que l'île na biso les a contre les a pour de jeunesse donc jeunesse face à l'avenir on y so les a avenir na bango ya lobby donc on les passe à la kuluna on les ba yiba on les ba menacer partout ba préférer moi ça la moi loko na bango moi musique na bango moko vraiment vous des gens de bonne volonté vous a ébélé boyo ka bande ko so ko simba mi mutema ko kangela bango mutema te sunga non ko to ko yo ka tana moi mutema musique